bonjour Nathan écoute la bino bandeko ba camarade pe ba yaya soko moni mutalingi yo makasi lingai so mutalingi yo te tala na conscience nini oyo kusa naye mais ko boke malamu te parce que linga qui au kawaza mobali au kawaza na mwasi mais oyebite pourquoi bolingana ki pourquoi bosa relation connaît déjà mutu te parce que bolingo esimba totiki mutu bon lobiso côté na kwa mo boyene makambo tani to kosaka limbisa ngai monetin ba téléphone mokidango potango kisasango mokidango mais na kati to kosa kosa ça bien ils rappellent bien ce que ça est mérité aux autres quelque chose so kosa dans le vide ça on tikana yo voilà c'est parti libondas et là pour nous fongola mutu à comprendre ça la sincérité au linga mutu et ça va bien ata bolingo zate mais l'accès kataki camarade et simba rapina les camarades merci.